Ekamwisaki batu na njili comment est-ce que mbwa oyo na kombo ya pitbull a dévoraki presque bébé ya batu ya une année et demie et pesaki pasi batu bamitunaki qu'est-ce qui s'est réellement passé na kata lupango wana fi wana azalaki ye moko na bébé atikaki bébé ndenge nini est-ce que azalaki complicité ya nani kolombwa wana koko na bango alobaki nini makambo kindoki ekotaki na kati toti lelo a cœur ouvert mama ya mwana azali ko expliquer na voisin oyo amataki na mire atalaki makambo wana ba expliquer biso toyoka. Il y avait un esprit derrière qui cherchait à tout prix comment akukota. Na lupango wana azali koko. Biye mama ya mwana wana azali koko na lupango wana donc na bakande ti biso nde to bota mana mapangu bongo ba mwana one tingana boti siko mwana na ye. Vous comprenez? Donc koko lolo ya propriétaire ya lupango mbwana bango moko. Donc koko na bango azala kiti. Ye jeune fille amde ko sukola mwana na ye na cour na basine mo ya basse munene abosalaki kushi na ndako abia na zikushi mama atiki mwana na basa akeko kozwa kushi na ndako donc na espace ya muke taka tele mi na ndako akoti na ndako asikusha soso ngai kokuta deja mwana za deja na maboko ya mbwa. Kokamwa moko ya basimetiere na Kinshasa ekomi penda boye botala batombe badal o bataka badal oyo sana ba cercueil na kati to batombo to benga yango nini ndenge epasuki ebukani ba cercueil ezomona na kati misusu kutu na mikwa ya batu ezomona na kati atabino moko yondeko okunda papa okunda mama okunda mwana bolekaka ta une fois na nete okende kotala cimetière mwana na yoto ya ndeko ata gouvernement salite yo moko kosala te tala boye pesi passe ndeko alili tala place atikali ye moko bayaka ata kotala yete. Et si Boukani cercueil libanda, si a baby, je t'aime. Moussousou yoya. Okuna batongi ndako bien oyo. Abandonné par les siens. Un jour on t'abandonnera aussi. On m'abandonnera aussi. Place Victoire, to place des artistes oyo de sikato commémoraka to immortalisaka ba artiste na biso bakufi kasi ezalaka na moyo na butu ekomaka nango esika ya bashege ya kolala esuyika na kolala te me ba dégâts o bashege bali kosala wana ezali kopesa pasi bazali kotia bakaka partout esika ozolala ozokotia bakaka boye epesi pasi ya kosakana te tosengi na ministère ya culture ata na makambo oyo tokozongela ngo kaka na émission ya lelo. Radio Collective ya Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo ndini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52
46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka pona to solola makambo zoleka bongo na communauté na biso africaine. En général, mais particulièrement, il y a biso batu ya mangala. Il y a mboto banda, to telio élément oyo ya mawa, il y a confrère na biso to bandela ngo chaque fois José Bolowa o auti bongo kobungsa mwasi na ye molonga ni mama Esther Bolowa. Suivez ça. Voilà bandeko balandi ya mboto banda to kobosa na tête to kobalosala yango chaque fois in the lovely memory of mama Esther Bolowa, mwasi ya confrère na biso José Bolowa, oyo bazalaka bongo na Afrique du Sud, bazalaki na séjour na Kinshasa, na République démocratique du Congo, mama azumwa bokono kuna, et puis atiki biso, azongi omboka ya Bankoko, tu nous as été trop cher. Tobanda kozela yo, ozongi la biso na Afrique du Sud, awa, to continuer. Toi tu as préféré nous laisser en Afrique du Sud, laisser tes enfants, laisser Bolowa José pour partir. Au salé biso mabe, maman. De toutes les façons, courage à toi, José Bolowa, nous sommes ensemble. Donc le programme vous sera communiqué ultérieurement. Tobanda kozonga. Pour na kopesa déroulement ya matanga ndenge au salama na Kinshasa et puis na Johannesburg. Donc maman nous a été trop cher. Merci encore une fois. Merci na Fufo Lambela biso, merci na biloko banda ko Lambela biso, merci na disponibilité aux ala kinango pona biso. Tu resteras inoubliable à nous. Merci à toi, maman. Voilà. Maman Esther Bolowa, tu resteras gravé dans nos cœurs. Tolobaki yango na sommaire avant to banda d'abord une information oyo ko confirmer bino et puis ko yebisa to yebi que Lomingo Leki champion du monde il y a poids léger mwana mboka Junior Makabu oyo a défendre qui déjà ceinture na yo 2 fois gagné qui mais outi ko perdre yango na Dubaï na Suédois mususu donc Junior il n'est plus champion du monde mais na sepeli po yemoko aju makasi ya courage ya koloba a féliciter ba fan na ye et puis et ça le sport hein moto ko gagner toi ko perdre donc il faut tenir regarder c'est bon je crois. Merci beaucoup à toi, courage à toi Junior, nous sommes ensemble avec toi. Là tout on a plutôt élément au Junior à Sali et pour après qu'on perde titre là il y a champion du monde, il y a les poids légers. Suivez Junior. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous saluer chez vous malgré la défaite. Ne soyez pas découragés. J'aimerais vous encourager en vous disant que d'ici là, on a le rematch dans les contrats. Dans 2 mois, on pourra vous donner la date. C'est pour cela que je parle ça à tous mes compatriotes, mes fanatiques, de ne pas se décourager parce que c'est le sport. Voilà. Courage à toi et vous allez vrai champion, vous allez qui vrai champion, nous te soutenons. Junior Makabu, nous sommes derrière toi. Voilà, ata makambo le kai kokoso le kai kiwana ezali ndeko na ye ezali yete meilleur ezali pena vrai champion. Merci à toi encore une fois de plus Junior Makabu.
epesi pasi bandeko nayebi ke une fois en année bato bakendaka na basimetiere kobongisa matiti esi okunda papa okunda mama okunda yaya okunda leki pona kobongisa mais tala cimetière oyo tokotangela okombo te pona koevite peut-être baproblème mais tala cimetière oyo ezali moko ya bacimetière ya Kinshasa bandeko oyo basalaka awa na cimetière to bandeko oyo basala okende cimetière bayebi cimetière oyo mais nga nayebi te bandeko cimetière boyebi ki apa okunda bato ezalaka business munene bakundaka bato ofele te bakundaka bato basombaka espace basombaka mabele mpona kokunda moto ezalaka trop cher pokoyebisa ngai te place ya $100 ezalaka mpona kokunda nayebi te ezalaka toujours ba 250 mata kuna ba 500 esika ya kokunda bato cela veut dire que y a des gens qui travaillent na cimetière mais musala ya bato ya cimetière ezalaka kaka kotumola libulu kokunda bato et puis bakei est-ce qu'entretien un cimetière ezalaka te ndenge tomonaka ba cimetière mosusu na mikili oyo tovandi okoti na cimetière na bavenu a cimetière mpena propre ya kosakana te okoremarke te ke cimetière ata bakroix elandani normal mpona nini mpo na biso ezala ndenge wana te tala cimetière modèle oyo eza mpena boye badale oyo bakundaka na kati babengaka yango nini bapierre tombale kutu te badale oyo eza kaka badale oyo batiaka ebembe na kati bafiniki likolo tala ndenge ebukani mosusu kutu ebukani ebuki na cercueil ebukani kaka boye matiti eboti ata bino moko bato basalaka na cimetière ata soki bafamille ya ndeko wana baye te bino bato basala na cimetière mosala na bino nini eske baengageaka bato te oyo bakataka matiti babongisaka batombo na cimetière excusez-moi baengageaka bato te mbongo wana bazoka yango ya pamba epesi pasi tosengi na l'état na gouvernement na hôtel de ville ya Kinshasa oui mikolo démolition za makasi mais totala pe activité oyo le kanaka ba cimetière ekozaka mbongo mais entretien nango bandegijaka tochaka entretien na bino ba famille tala neti batombo to lakisa to yebi soki batombo ya nani to yebi te ya nani ya famille ni mais ekosala o ndenge nini tombo ya papa na yo ya mama na yo ya ndeko na yo elakisa maboye bukani boye bozoko yate peut-être mutu wana azalaka na mbongo asombela yo mapangu lupango ovandi wana eza ya mutu wana fiero osala wana bamituko otambola nango eza ya mutu oyo kasi bokendaka kotala ata une fois te na ne tala tombo na ye ndenge ekomi epanzani boye bacerke ebukani epesi pasi bandeko interpele bino partage mission oyo partage video oyo ndeko mpona en tout cas boswanie soki olingi intégralité video oyo na privé tokotindela yo epesi pasi ya kosakana te bandeko gouvernement atala makambo oyo gouvernement provincial bien sûr mwana mboka Chantini Ngobila tayela biso likambo oyo na ville province ya Kinshasa bandeko epesi pasi place des artistes esika wapi soki artiste nyonso akufi batiaka site kombo na ye wana bayaka wana na mémoire ya kohonore mosala oyo artiste asalaki ezalaka bongo na victoire na Matonge mingi ekoma référence na bango tokutana na place Matonge tokutana na place boye kasi place Matonge wana na moyo ezalaka propre na butu tala ndenge ekomaka bashege ekomaka ndaku na bango balalaka wana bafungolaka na yebi te ezalaka 24/24 kofungola to bakangaka na butu na yebi te bakotaka ndenini me bashege bazokolala wana epesi pasi plus grave encore esika bashege bazali kolala wana bali kolia bali kotika badeshe na bango akosala nzongo inene esika wana tala bakaka pena boye na esika baartiste ezokopesa pasi ezokohonore baartiste te esika wana basala yango mpona kohonore baartiste kasi soki bali kotika banzongo inene boye ezokopesa pasi ministère na biso ya culture aso ba garde fou si s'agit à kotia ba sécurité sikawana ba kengelaka sika mpona kohonore ba artiste na biso il faut le faire et puis si passe boye pena tozo honorer ba artiste na biso te mais plutôt tozo ko déshonorer bango imaginez boye na corps artiste moko munene sika wana moyo osala ba cérémonie bokei na pokwa shega ekolala wana asali bakaka esika wana eza bolingi mémoire ndeko wana epema na kimia tokende kopemba na basolo ya bakaka epesi pasi ya kosakana te bandeko ete ya bino tambola na mokili omona makambo na lobaka kasi yaka na République démocratique du Congo omona makambo isi bandeko ndeko bozali komona papa oyo azali papa ya mutu moko ayebani tokotanga kombo te oyo ayebi kasi papa oyo na kombo ya mwana na ye asalaka ki gangster ye na plein village musala na nini aviolaka mama oyo bozali komona na mwana na ye ezopesa pasi papa oyo papa biologique ya ndeko oyo
ayebani musala na ye ezali nini na tongo azwi mama asakani na ye ameliti na tongo na pokwa azwi mwana asakani na ye alebilei ezopesa pasi lobi na tongo azwi mwana na pokwa azwi mama ko abuse bango. Heureusement bandeko balekaki wana police nationale congolaise ete maboko bakei na esika boye na Kabinda epai wapi bakosambisa ye pesi pasi tala ndenge obebisa kombo ya mwana na likolo ya kombo ya mwana na yo papa magangster na mboka obandaka ko violer ko abuser mama ya batu na mwana na ye epesi pasi kudi ya soso kudi ya maki. Comme vous pouvez le constater, c'est un fait saillant. Nous sommes dans le village de Monsieur Kisele où nous venons de trouver un cas de flagrance. Cette fois-ci, c'est le père biologique de M. Kisele qui va se donner l'audace de violer encore une fois une pauvre dame et sa fille. Il utilise les deux. Le matin, il utilise sa maman. Le soir, c'est sa fille. Alors, nous avons les éléments de la PNC qui vont acheminer les bourreaux à Kabinda. En tout cas, le village doit être sécurisé. Les pauvres chefs de localité doivent être sécurisés. Il est là, c'est le père biologique à M. Kisele. Encore une fois, la jeune fille est là, c'est bien elle dont il est question. C'est la sœur Henriette Nfumbi qui t'engue la maman. Maman est quoi? La maman est où? Et la maman est là. Et Shinanani? Bambanga Kolomoni et sa fille Nfumbi Kitenge. Et le bourreau est là en train de les utiliser à deux. Le matin, elle prend la maman. Le soir, elle prend sa fille. Il est là. C'est compliqué vraiment. C'est compliqué. Et le pauvre chef de localité ici est en insécurité. Il doit être sécurisé, sinon on va les perdre. C'est le point saillant que nous venons de trouver. Alors nous sommes vraiment déçus de ce comportement qui vient de se reproduire dans le même village. Maître Saddam, vous devez déjà vous préparer. Vous préparez pour les dossiers de M. Kisele qui vous envoie maintenant son papa. Autrefois, il doit amener à manger à son petit dans la prison. Ils vont se consoler à des merci. Tokosola siko makambo ya mbwa oyo ele mwana e dévorer mwana e pesi pasi bandeko boye bandeko ebele balobi makambo ya mbwa oyo kasi biso tolobaki nanu te biso avant toloba tolingaka pièce contre pièce. C'est moi koloba awa bokoyoka mama ya mwana ye moko ne azo expliquer qu'est-ce qui s'est passé bokoyoka pe sous voisine oyo ba cérémonie oyo tango makambo ba ndiko salama voisine ayo ki makeye la matière kota la film ndenge le koleka wana de kambo oyo ya mbwa et les mwana batu yamboto bala masolo oyo yambo et les mwana batu tokoloba boye boye biko boko la mbwa zali animal domestique oui mais il y a certains chiens ba mbwa mususu bazali domestique mais domesticité et ça na ba mbwa spécifique oyo ba ko fanda esika moko na batu munde lenga développer makambu ndenge monde ali ko kende et ça na catégorie ya ba mbwa oyo ko sala chaque fois na batu na domicile na ndako. Et ça na bambwa o ba mataroute na kiti bavandi, et ça na bambwa o bafanda resika moko na batu, et ça na bambwa oyo basala kana ba soldat, et ça na bambwa o basala kana ba policier, et ça na bambwa de chasse différentes sortes ya mbwa. Kasi bambwa oyo ba ko ba dangereux. Bambwa yango basali ba catégorie belé, ne bali ko mona wana, basali na ba pitbull, basali na bambwa ba catégorie belé. Bambwa o basali dangereux mona kawana lokola o leti ale mwana gorge. Bambwa na basangisaka bango mingi omona bakozwa sperme ya mbwa normal bazwi sperme ya loup basangisi et former loko moko boye bakozwa sperme ya lion basangisi na mbwa epesi eloko moko basa bambwa moko très dangereux ba pitbull wana. Alors faut faire attention et puis bozo komona ndeko ande ko boko la mbwa bambwa wana basalaka ba chaîne na bango spécifique mbwa oza domestique asala chaîne na bakangela kaye mbwa oya komi déjà mélange azali na ba chaîne oyo il faut kangela ye po soki basiliki mbwana soko tina chaîne muke muke akokata chaîne wana mabe ko ikokota lokola mabe koti na likambo oyo.
ya mwana biso bébé kitoko o babomi esala bongo na njili na quartier 4 image boali komona ngo partout bomoni ba vidéo bomoni ba scénario ndenge leki kasi biso tokozongela ngo toloba tokoki kolekisa ndenge wana te avant toloba tolingaki tozwa précision epai ya bandeko proche na mama ye moko mbwa wana boali komona azali mbwa ya koko na bango mama ya mwana oyo mbwa a dévoré mama wana azali koko epai ya kolo mbwa lupango na bango azali lupango ya famille ezalaka na njili quartier 4 bandeko bayebi voisine bokoyoka ye excusez bokoyoka voisine ndenge ali ko témoigner po ya mona ki scénario ndenge leki. Qu'est-ce qui s'est passé? Mama na lupango wana koko na bango ya mobali ye mtabokolaka mbwa wana soki esika soki mbwa wapi toyebi te. Mbwa wana ça déjà race moko très dangereuse. Mbwa wana ça mbwa o bazaka na kanda pamba koko na bango pona kopesa mbwa méchant makasi na yebite méchant ya nini moko atikaka mbwa wana 3 jours à l'été na yebite ça pona punition to pona kokomisa mbwa komo makasi mbwa ndenge wana déjà dangereux mais bo pesa ye 3 jours biloko l'été et comme ça ndenge yoki wesa bino ba mbwa wana ba différentes catégories et ça ba mbwa mususu okomona yalinga akulia musuni o ye moko abomikaka à peu près loup lion a un esprit ya lion na kati na ye a un esprit ya loup na kati na ye mbwa wana batika ki 3 jours à l'été en Chili. Alors jeune fille na biso wana mama ya mwana azali koko epai ya kolombwa abanaye ko sokola bébé na biso bébé na wana azali na 2 ans te bali ko bata azali na 3 ans azali na 1 année et demi 1 année baba 5 mois moko boyi mama wana ko sokola mwana wana libanda na bassin mbwa na sima mbwango azala basana sima te bakanga na chaîne kana bomona wana batu bayebi ye ayepe batu ya lupango afanda kawana alors mbwa aumeli 3 jours azolia te amoni mwana muke boyebi ke ba mbwa wana batakaka tina mikolo dernièrement awa star moko zimbabwein to ute ko laksa bino lekaki partout na ba news na monde kaka ba même mbwa ba pitbull nzale lekaki bango je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé esprit nini bandeko wana ba coach esprit un lion ba lia mukolo na ye ba dévora mukolo et puis ba image ya sensible zali awa oyo ba mbwa ya mako wana ba ali kotake dernièrement ko image woto ba aux États-Unis awa ba mbwa wana ba pitbull ba kanga pena policier ba zo dévorer ye heureusement la policier so ba ye ba beti bango masasi po mbwa wana sala ka to beti ye ato sai ndenge ba lungwa kate jeune fille wana nga sokola mona na ye elle a remarqué que bossa na ki pampers tanga bossa ni pampers a koti na ndaku akende kozwa pampers abima po ala etsa mwana pala c'est mwana fandaki na bassin ya mwana ta mort muke balobi eumela yikutu te bokoka ndenge témoignage ya mama ya moko sokoloba et puis na voisine tokotela yo mama na suka tokolesa na voisine tango akoti na ndaku tango akoti na ndaku abima bo eumela kata ko umela te amoni mbwa abandi ya ko dévorer mwana na yo to sabino ba mélange wa mbwa wana ezalaka ba ko sala mélange ya sperme ya lion parce que c'est na mbwa ba ko sala mélange ya sperme ya loup parce que c'est na mbwa donc ba animaux sauvages ba ebine ba bomaka batu oyebi ke mutu asala la conscience mais mbwa asala ka instinct ayebi ke pona boma mutu oyo fola kangai na kingo na boma pona ngai bomona bata ba lion de bataka fola kangai na kingo ayebi donc pona ye amon lokola bébé wana ki proie aye akangi ye na kingo mbala moko wana abandi ko dévorer l'état mama bima ta mama ye a botolimbwa po ayebi mbwa beti mbwa botolimbwa ezaki déjà moi trop tard moi na kufa ki déjà kaka na mitu atala mwana muke ya 1 année et demi okanga déjà pe makokufa tanga botolimbwa na ayib azui mwana pasta lupango wana batu so abimaki atikala yika ye moko akima na balabala wa siko tango bagangi na voisin siko abeta lisolo amati siko na mire ba mire kongo ndeza la katoko mata na mire be otetono mati osola aotala ye kutu mtese bima libanda batu ba mati be kotala mbwa wana na ote ko sabino awa basala kana ba chaîne moko spécifique bakanga bango po aya ko développer mwana abenda ki chaîne bakanga na chaîne normale akati chaîne aye abandi ko lia mwana afungoli kutu na chaîne tangu shi wana abimi libanda nde bozo mona ba image wana mwana wana babimaki na libanda azaki deja ya kokufa
mbwa aye attaqué et wana pe acte wana nga personnellement pe la sécurité mama ta mbwa attaqué mama bwa ki lisusu mwana te mama foldinga akufa na mwana na ye akufa na mwana na ye mwana landi bandeko baye ba secouer mbwa ba yiba mwana me mbwa kangami ka pona yo ndire donc bozo boto la bloko na ya kulia 3 jours à l'été bozo boto la bloko ya kulia il faut alia musuni na ye pesi pasi ya kosakana te. Qu'est-ce qui s'est passé Sikabo tangu ba keinde ngona bana ya quartier ba ye ba beli to mona ke image to ko zongela yango te bakangi mbwa pe ba ndi ko menacer mbwa e konso ba boma ki pe mbwa wana. Alors moi na biso ya muke balobi parce que makambo spirituel to confirmera ngote. Confirmera ngote. Il paraît mutu moko na famille to kotanga kombote azalaki malade. Alors esprit kotaki na mbwa wana ndenge boyebi to yoka mingi soki mutu ya mukolo aza maladi. Alors ba l'examen mingi mwana muke pona ye énergie ezonga. Donc il fallait ki baboma mwana wana on ne confirme pas information on de kalobi toujours supposer ka ndeba lobi to tiango entre parenthèses entre guillemets. Mbwana leki esprit ba spirituel kotaki na kati wana na ebité ba kotaki esprit ya lion ya loup to ya nani ba devrer mwana kufa comme ça mukolo moko boyazaki malade quelque part abika ce qui peut mukolo nga biki on ne sait pas kamunuku on ne confirme pas l'information oyo mais to lobika ka ndenge ba yebisi biso ebembe ya mwana ezali na Baudouin l'hôpital ya Roi Baudouin na Masina maman petant ba devrer mwana na yebo mone maman ndeko kotata baladoki azomona impossible mwana na ezaki neka sikoyo akoyebisa papa mwana wana nini mama azali traumatisé abali ko kangama mama pe azali pe na hôpital interview bokotala oyo asali yango pe na hôpital ya Roi Baudouin esika corps ya bébé na ye ezali epesi pasi tangu mbile ye l'état ye mbwa akuti déjà bayanke bakangi mbwa sori ya mbwa ezalaki nini tomoni yango pe na ba image bayanke balambi mbwa kondo ya masimandako balambi mbwa wana encore ba mbwa mbo yeba piti bazaka tala misunika nde bozomona ndenge le kawana ozomona mbwa pele longiloko ya lion ozomona mbwa longiloko ya loup soka te wubo ede ozomona okima yo mata mukolo na mikolo utu baliaka na mikolo ebongo bebe bakolia lokola shawama ndenge muki bayanke babomi mbwa wana balambi ye bale kitoko kanda wana mbwa ale mutu bale est-ce que na mitu na tango bale mbwa wana soki ya sonde bazolo ba esunga be kotaki na kati ya lion wana est-ce que ndoki wana pa kufi akotaki wana esunga be kufi to baleka ya musuni ya pamba wana kaka bino mokonde bokoyeba tangu mbile ye na lobi mbila akangi siko papa kolombwa koko ya bafio wana akena ye koko wana asika boye na police bakosambisa ye mena yebite bakosambisa ye nini. Oui, il faut samba. Bon, na bamboka oya biso, so peut-être dans un pays développé, on allait voir. On ne sait pas, on dit pas que notre pays n'est pas développé. Notre grand Congo, nous aimons le Congo. Un jour, le Congo va devenir au Congo. Courage à toi, Congolais. Par contre, tu n'as peut-être azwaki mbwana wapi, asombaki wapi, mikanda mbwana ezali wapi. Pona nini ateki mbwa 3 jours, mbwa l'été, ayebi race mbwa ezaka très dangereux, pona nini osangisa na batu, nyoso to ba rotuna. Mais ezambwa na ebite ba suka nango peut-être ba kotika epo asali nini asali loko te ezambwa mutasali ba dégâts de toute façon mbwa ye moko ba so bomie balei tala moi résumé muke oyo pesi pasi likambo ya mbwa oyo yokana ndenge voisine a expliquer na sima to côté la yo maman ndenge azo expliquer landa voisine papa Sadek celui Sadek na yo benga celui Sadek hey, papa na Sadek bon na komika sikoyo fait yango azate aza l'hôpital il paraît na Baudouin en fait aza moi traumatisé médecin le biba garder na kuna et peut-être so bakosi balbi bon en fait moi nango aza na 1 année et demie la petite fille aza na 1 année et demie moi na wana ye maman na lupango wana azali koko
biye mama ya mwana wana azali koko na lupango wana donc na bakande ti biso nde tobota na mapangu bongo ba mwana one tingana boti siko mwana na ye o comprendre donc kokololo ya propriétaire ya lupango mbwana bango moko donc koko na bango azalaki te ye jeune fille amde kosukola mwana na ye na cour na basine moya bassin munene abosalaki couche na ndako abia na couche te moni ba esprit mabe certainement il y avait un esprit derrière qui cherchait à tout prix comment akokota maman atiki mwana na bassin ake ko so couche na ndako donc na espace ya muke kaka telemi na ndako akoti na ndako asikusha soso ngai kokuta deja mwana za deja na maboko ya mbwa a deja na mabeli donc mama bendi mwana mais azaki déjà sans vie pour kanaki na gorge moni apanzi na gorge déjà mama ameki kozwa mais amone déjà mwana azaki sans vie déjà mwana tolo bakufela kinai tanga zo kima na mwana na balabala mbwana landi a sotele lisusu ali bwaki susu mwana omoni mbwa continue kolia mwana na côté ya face donc apanzi na longi côté longi na gorge ali ki wana donc na ebiki luto taba minganga donc eloko ndeko na ngai na moni yango ezalaki esprit mabe nde kotaki na mbwa po mbwa agir ndi mwana po mbwa ata c'est vrai kazaki balobi mbwa na zaki na njala 3 jours aliaki te basalaka ye bongo mbalibeli donc vraie version onga na zwa na mbwana mama zate apparemment pe balingi te ba lubisa ye ebite so bakosi na bango baza na hôpital kuna na Roi Baudouin pa ikora mwana eza donc azana ndako te donc version yango wana mwana ana azana 2 ans te ana 3 ans te ana 4 ans te azana 1 année et demie donc wana manini nazwi na lupango wana epa ya bandiko toyebani tosololaka na yebi bango donc ba tantine ya ye jeune fille na biso donc namoni balingi na bango te mwana na bango peut-être aloba mais asa na hôpital nde balobi il est traumatisé tellement qu'on va se traiter dans la superficie là. Voilà. Et pesi pasi makamu oyo donc la terre de nos ancêtres et en bas notre cher bébé kitoko mwana kitoko akufika kaboye na ebito benga ngo imprudence ya nani qu'est-ce qui s'est passé est-ce que peut-être personne qui maman a déjà couché avec wana ngaki akufate to peut-être so qui sumabe ata mama la kiwana mbwa wana lengeka ko devrait kaka mwana on ne sait pas pour nani batika ki 3 jours on ne sait pas et pesi pasi bandeko tokosuki sabongo na des images oyo et pesi biso pasi to yebi ke président Macron azokoya na République démocratique du Congo France ezali parmi ba pays oyo oui, c'est vrai, bah condamner bah agression au Rwanda, ça dans la République démocratique du Congo, au bah Rwanda, bah ça la biso bah condamner, mais bah souki na condamnation. Est-ce que bah sanctuaire zali, tout le monde a condamnation, moi ça pena makasité. Le président Macron vient au Congo, na habité à quoi na cadre nini metokozonga, tu vas expliquer bino soka quoi na cadre nini. Mais le ko intéressé biso awa to ke na Gabon, président Macron peut a reconnaître na Gabon. Alors ba politicien gabonais ba parti opposition to population à Gabon ba maudire Macron ba ebisi président ba lui boy parce que ça va ancêtre ba se réveiller parce que nous sommes les Africains pouvant ancestrer salaka ce qui Macron ko na Gabon pour na soutenir président Ali Bongo azala maudit makamema be et salama le pouvoir ancestral et bandation ko sala ba maudire yé. Ah, est-ce que malédiction on a écosimba, te écosimba te. Voyez un peu ce qui s'est passé na niveau ya Gabon. Notre pays, le Gabon, au nom de nos ancêtres, Emmanuel Tolé, Mbombe, Nyonda Makita, Gongo et tous ceux qui sont sous les eaux, sous la terre, dans la forêt du Gabon, sonnez. Nous déclarons que toi, Emmanuel Macron, si tu tentes de fouler les pieds ici au Gabon pour venir soutenir le pouvoir agonisant de Bongo PDG, France-Afrique, proclamons le jugement de Dieu sur toi et que la justice divine et tous nos ancêtres soient à ta poursuite à jamais. Nous te donnons
cet avertissement de casserole si tu foules le sol du Gabon. Sonnez. Beaucoup de fois. Au nom de notre pays, le Gabon, au nom de nos ancêtres, Eman Tolé, Mbombe, Nyonda Makita, Gongo, et tous ceux qui sont sous les eaux, sous la terre, dans la forêt du Gabon, sonnez. Nous déclarons qu'Emmanuel Macron, si tu tentes de fouler les pieds ici au Gabon pour venir soutenir au pouvoir agonisant de Bongo, PDG, France-Afrique, sonnez. Nous proclamons le jugement de Dieu sur toi et que la justice divine et tous nos ancêtres soient à la poursuite à jamais. Sonnez. Nous te donnons cet avertissement de casserole si tu foules le sol du Gabon. Sonnez. Nous en avons marre aux décisionnels actuels qui se pérennisent au pouvoir en nommant leurs députés pour lesquels ils veulent promulguer la loi pour désormais élire le président de la République. Nous disons non. Nous appelons les Gabonais à la révolte. Refusons ça maintenant. Le premier et le 2. Le 2. Le premier et le 2. Le 1er et le 2 mars. De se révolter. Disons non. Disons non comme un seul homme. Qu'il monte avec le casserole, fait le tour de la génération du civil. Nous avons marre qu'ils retirent leur légion, leurs légionnaires au pouvoir au Gabon, qui ne cessent d'embrigader le Gabon, son peuple et ses richesses, au détriment de leurs et leurs expatriés. Merci. Sonnez. Tosoki wana te bandeko tokende kaka na mboka moko su ya Afrika na Ghana o image o etamboli na monde entier et sepelisi biso et pesi courage eteya. Pona moi histoire mukebo yebaka ke Ghana azwaki indépendance liboso la République démocratique du Congo. Na ba Kwame Nkrumah mouvement o ba Kwame Nkrumah bayaka nango yango sala yeke ba Lumumba bayaka ko déclarer indépendance parce que Ghana à moins que je me trompe à sa premier pays africain o azwaki indépendance na ba papa la biso ba koko ba Kwame Nkrumah. Alors ceux qui babali ce mouvement oyo to na Kolanda bomoni na Ghana ba politiciens bazo ko kabela population loso to yebi tozaki pendant la campagne électorale to nini bazo ko kabela population loso et boy loso wana bali ko zonga loso na pick-up zonga na loso na yo on n'a pas besoin ya loso mais on a besoin ya misala botonga ekolo bosala misala pona biso to sala to banda ko somba loso biso moko. Voilà un exemple à suivre. Voilà un exemple à suivre. Tout ça, bon, on a période électorale, tout ça, enrôlement partout, et salama. Tout moni acte moko oyo, confère na biso, on ne sait pas si on a porté plainte contre lui. Fabien Koussonika, attentat qui a piégé Bachar Asseni, bon, moni a plus de 4 cartes, donc 5 cartes, dans ma combo différent, mais l'onginaye, pour la crédibilité, ça, tout ça, wana, binomo population de beaucoup jugé. To voté car pour na poloté, to voté pour na losoté. Mais tu voter pour un avenir, une future meilleure pour Namboka Nabiso. Total la Bakoko Nabiso Basuka Ningini. Tal exemple Suka. Ya suivre pardon au Lekibongo na Ghana. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer. Merci na yo. Ndeko moko a komela gisa papa zoka mungongo na yo zo mena mena pe ma oui bandeko. Mungongo zali pena bien te, moi flou zali moi grippe mais on va se rétablir le plus vite que possible. Tellement tout message que sur la chaque jour, ceux qui vont m'acasser ya ito kotikate, il faut to ya to solo là. Mais nous sommes convalescents. Merci Maman Charlotte Kaputu, Oumela, la dame de fer. Merci aussi na coordinatrice ya chaîne Oyo, Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni Kobire, ni virage. Merci Nabilo Banso, Bosala qui est émission Nabiso Ezala. To Bosanité, Ndeko Ladi depuis Espagne, Mbotenayo, Boza et Belé, Papa José na Paris, Boza et Belé, Ndeko Nyos tout, à la histoire à Kopesa. Bah histoire to mettre à ça rapport à ko nuire te pour à ko édifier kaka
bandeko oza na video ya kotinda iso ya kobeta tindela biso na privé sala voix na yo beta histoire tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta soko olingi totanga kombo tokotanga kombo soko boye mpe totanga kombo tokotanga kombo te biso tobetaka kaka ndenge bolingi bobeta tosuki awa lelo soki mpe tobeti histoire omoni ke eza histoire na bino ke tobeti yango mabe baimage ya kuna eza ya lokuta eza yango te kobanga te benga biso tozonga mpona to rectifier yango nous sommes là pour na bino tosuki awa tokutani prochainement mpona numéro mosusu ya radio lokole d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au +20